C'est un réel plaisir pour moi, encore une fois de plus, de vous avoir sur ces beaux plateaux de votre magazine Artissimo, magazine Wapi, Tomesa Nabino, Namaramo ya bien. Tant bon moi, Patrick Chibango, l'antivirus de la presse congolaise que je suis, Bagisela comme Basilico le dit, Tango, hein, le docteur Love, je suis là encore une fois de plus. Dans le magazine Nabiso Congo Artissimo, pour la CPL Sabino, toujours Ndenge, Tomesa Nabino. Voilà, chaîne Oyo. Et la chaîne Morote Oeko Marabati, au côté de la titre, on a au côté non. Quand on parle de la rumba congolaise, au côté tapé, au côté rumba, au savouré rumba, tu peux même éclater tes champagnes, car on est dans le émission Oyo. Quand il y a de la rumba, et ça leur a plaisir, on a parlé, tu peux danser, tu peux festoyer chez toi à la maison. Voilà. Une fois de plus, il est dans nos murs, c'est un habitué de la maison. Vous savez, à Messana Nabiso. Donc moi on appelle à parler à Congo et Sengo. Lui c'est mon ensemble Basilico. Voilà, que je dis déjà bonjour. Bonjour Patrick Tibango. Tongo. On dit que Tongo non le grand, comme moi, et Basilico. Ouais. Tongo on a les carabos Tongo. Eh. Bimi ça quand on. Et ça inspiration. Inspiration. Vous avez chocolat mais c'est Basilico au cas là. Nous sommes là goût. Eh Basilico tika boloko. Comprenez que lui c'est comme ça toujours avec moi et il n'est pas seul. Le lois même il biso mon corps il y a base naïe, il y a orchestre naïe Nouveau Testament de Basilico. Il est accompagné d'un artiste, lui c'est Daddy Chante. Je sais pas pourquoi Daddy Chante, il est mort avec sa bisongo. Voilà, Ndeo Daddy Mbote. Ouais, Mbote Ndeo Nangaï, on a s'appelé Koyoka une émission. Voilà, Daddy Chante. Voilà, Daddy Chante, c'est par rapport à Koyemba, déjà chante et solo bateau. Déjà, moi. D'ailleurs, Yemba, ouais. Daddy mange, Daddy Chante. Chante, car. Basilico, je crois qu'il y a des surprises de l'eau, mais même je m'en remets bien. Ouais, Daddy Chante, moko ya soldat a défendre à Betty déjà l'orchestre belé. Pour sauf technique et par condition à mboka na monsieur za ambiente. Ya moto za na to travailler na ye. Donc, aza bina chanteur. A Betty bina ba grand belé. Mais to za na ye na mouvement. Ngaso na za na plateau na ngolo ba mingi tinalinga ra misa pina yo. Et ça va rabattre sur na biso plaisir. Le roi Daddy Chante aza awa. Toeba Neni Torozo déjà première room Manabiso. Donc je dédie cette chanson Kadima à celui qu'on appelle Nicole Lukao. Moi aussi à France. Donc il y a Vandaneka Miki Likuna. Donc depuis Zimwaka, si je peux dire ça. Voilà. Je dédie cette chanson à Madame Nicole Lukao. C'est parti. Bakobo mangai pona yo kadima ye. Mama bota yo pesa yo como princesse. Kingo mwambe kitoko ya magie. Étoile ya famille babo yo vanda na ngai. Na kolanda yo tisuka molongo e. Kadika belanga se motema mama o. Kadika belanga ne motema mama o. Mama oh, oh, oh. Kadima na senga kiyo serandai. Soki na uti mobembo na kuta yo. Makambo maso leloko mabongwani. Balobi na ngai obalima oh. Oh, ngana zwide show na motema e. Kadika belanga ne motema mama oh. Kadika belanga se motema mama oh. Mama oh. Bato ya mokili mitema lokoso ngaira tekizoto ebele ya bato ni Kinshasa bino boponise kadima ye oh dima kananga kokana ye bozera kise na kende mobimbo
kadi o ya mama Basiliko bato mokili balembinga na bombanda te lelo banyokolinga lisusu ebele ya basi batondi Kinshasa bino baponise kadima diba kananga kokana bozeraki se na kende mobimbu kadi o ya mama kingo mwambe lokola Santa Maria Voilà, merci beaucoup. Voilà. Cette chanson Kadima, je crois que ça fait plaisir à celui qu'on appelle Madame Ange Kayembe, la douanière. Moi, c'est Motema Monene. Voilà, merci beaucoup à celui qu'on appelle 4 fois Mobali Yannick Bongondo. Hein? 4 fois Mobali. Voilà. Basiliko. Il y a deux agents qui sont tant on doit m'assurer Nzembo. Ramener à Bandero, l'inspiration est arrivée là. Bon, il y a qui Azole là. Plan Haïti, Bigaga. Ah, Azole là. Azole là, plan Haïti. Parce que on dit que thème Nzembo de Sadi Mobali Azole là. Moi aussi. Ah. Pourquoi est-ce que vous sur le Azole là, plan Haïti, Azole là. Mais ça la Nzembo c'est l'inspiration là. Mais le bagarre là, moi c'est néo le bleu. Moi c'est Haïti. Quand madame moi c'est Haïti. Et là Nzembo ça là Sadi Mobali Azole là moi aussi. Kingo Mambelo ko la Santa Maria mais il faut sentir Santa Maria. Donc, Santa Maria, la Syrie. Après, ça me semble que c'est une camambre de bateau. Pas une caca moumio. Donc, voilà quoi. On est dans la bonne chose que Salami Bongo doit passer à film. Ça te fait comment dans le yoga, Nzembo, bon, oui, ça, chanson et puis si bateau pour ça, et si pour ça, on sait la musique. Si on dit à ta ligne bateau, nous surtout, tu n'as évolution à l'élo, nous avons baki l'élo. Au coup de marambo, au coup de la guitare, au coup de la tourner ka awa. Bien que bako changer bâtiment nango, mais au moins que ba tourner ka awa. Toujours un cours, hein. Vas-y, quand ça biso cours l'autre fois. Bazala Eric Touti, ba fongola biso ba rumba ni ni susu. Oui, ça rumba Odemba. Odemba, voilà. J'aime quand tu vas. Voilà. Parce qu'on parle de la rumba congolaise, je crois qu'on peut déjà prendre une deuxième chanson. Hein. Voilà, je préfère Ofela, si c'est possible, tous en gros. Ofela Bongo et ça a plaisir. On a bienvenu Mangwa Tanzoto et Boyambindo. J'ajoute encore que lui, il est Raphaël Varane. Quand on a côté en terrain, Bopeto Pegara Bongo Mote, ma maman Annie. Ofela ngaina kei poto kulukavi pasele kie na kei komeka nzoto koregrete te pona vinanga nazali mwana mobalie na botama pona mona pasi na bangi na futa nyongo na yo ya lamu na talo ya mai ya miso na nga ofela amour ezali ogo eloko ekunganaka kolona yango te tala tina na bendi nzoto kokosa mwana moke lisolo ya mokili kokosa ye nzala te ofela kosenga ya mwana moke kosukaka se na kolela mwana ye kosenga mituna ça c'est la rumba congolaise. Ofela ngai na kei poto koluka vi pasiele kie na kei komeka nzoto koregrete te pona vinanga nazali mwana mobalie na botama pona mona pasi na bangi na futa nyongo na yo ya lamu
na talo ya mai ya miso na nga ofela amour ezali oyo eloko ekoyebalangaka kolona yango te tala ntina na bendi nzoto kosa mwana moke lisolo ya mokili kokosa ye nzala te ofela kolinga ya mwana moke kosukaka se na kolela ntango na ye kosenga mituna olingo paseleki ya ye yango nakei komeka nzoto mboka mosika nazali kokende kuna mpe tata te mama te o pokwa nyonso nakozala kokanisa yo misere kaboli biso olingo paseleki ya ye yango nakei komeka nzoto mboka mosika nazali kokende kuna mpe tata te mama te o pokwa nyonso nakozala kokanisa yo misere kaboli biso dio fela mama dio fela mama yelele Patrick Mangasa papa sengela ngai pardona ofela fiancé na ye aliboso ye wana komande lo docteur oyo ya mibale oyo wana komana ye pasteur oyo ya misato tati ya koma homme d'affaires ofela la misère divisée maboti bayo balingi ngai te o bango banzambe ya se vandana mobali baponela yo kakera ye na boyo te uitila bolingo baseleki ya ye yango nakei komeka nzoto mboka mosika nazali kokende una petaka pe mama te pokwa nyonso nakozala kokanisa yo misere kaboli biso voilà c'est l'ambiance. Non mais eza banzembo musoro se retenir internet banzembo boy. Léona besoin peut être nzembo basi ko roza ki bra pena vie ay bisawa bizara biso banzembo ba message à vie singa il faut chanter à la pointe speaker surtout betika accompagnement nango. Oui mon okalo ba soki nazara na mongongo. Ya na voix ka koninga na bien on ba guitariste ndé ba ça bon. Assalamu alaikum ba jar mo ba voix mo ezala ya ligoro do. Oh et la voix dit danger voix ka ko ino ah bien le voix pena ah sinon nazara na voix oyemba bien mais na palola banzembo nanga oyo. Voilà idée na ye omoni mutu muso aza ko s'inspirer yimoko akota na kata nzembo ya omoni vi ando pona ba grand chanteur o soki aoyemba akota na kata esprit ya nzembo so tali ba vie madilu tali ba to nyosto ayembisa omona ke ba akota na kata esprit ya nzembo talaka ba o ya pesi na sima o ba kota te esprit ya nzembo ba chanson na ba kangate parce que awana osala ngona âme na ye à la fois transmettre roya ngo po yemba ngo bien. Donc en parlant de ça on a basi ko yom to bando zana via na studio masolo via komi même to yemba tendinga bande ko singa yemba ça le faisait comment faut yemba peke bango to bazaki ko yemba kala bazaki ko mena deux pistes ça c'est bozo yemba bondo yemba njemba fait ça la terre refrain mo zongi mo ba trois fois te malobezo kende yaye malobezo ki belé malobezo nga ratuti le chanteur faut en mutu moko donc mutu libanga c'est kanyo kanyi bala moko awa kanyo kanyi bala moko ba chanteur ba ka apesa njemba avant 3 mois beso njembo tika non ba no répéter tu oya bon le to ma mso to kutena studio bon to yo yemba bon ya bamba bamba le frère bande ma on va mbaler belé donc champion l'équipe mato voilà on a ga ba moko ezo baluka donc to yemba na nga na papier bo ya yembi tout ça rendait tout ça tous moi les solo moi rumba moi les solo moi rumba pour essayer ça bah ils sont basés dans magazine Oyo Congo Artissimo magazine Wapi et même la Rabango toujours voilà je sais pas un autre choix on va prendre quelle chanson déjà respect voilà citoyen bonico c'est ça voilà bien je crois que je vais aussi mettre encore une autre voix bon c'est quand on meka non c'est l'ambiance elle est rumba de côté Yannick Abangon dans la Kabeli Nzembo donc je te le dédie
4 fois mobali veut dire que mobali ya oyanga kitoko ya kobotama nayaki nanga mpona bina oo mobali oyo atingami ngai ye alulaki ngai mpona kolata ye atuna te na nyasalaka maso mpona zwaka boye ngai masaki ye nasaki amena ti mwanda mbwa mosolo naboyi na ngai basalela nga fiere po bamelisi ngai ye monzele nazali kotuta mpona pesa nzoto kilo oya kolulanga komoma nzoto pamba bina na ngai malembe oh bina na ngai na respect oh Mimi Kagera Basilico mwanzambe nazali kitoko ya kobotama nayaki nanga mpona bina oo mobalo ya tingami ngai ye alulaki ngai mpona kolata ye atuna te na nyazalaka maso mpona zwaka boye ngai dati ye nasaki amena ti mwanda mbwa mosolo naboyi nanga basalelanga fiere po bamelisi ngai ye monzele nazali kotuta mpona pesa nzoto kilo oya kolulanga komama moto pamba bina na ngai malembe oh bina na ngai na respect oh. Ça c'est la rumba congolaise en direct de Artissimo. Voilà. Tunaka naino liboso ya kosala likambo mwana yo bangaka pe makambo naye kobina naye kosepelisa nzoto bampangyo nazali mwasi ya bato yanga kitoko reserve na molongani na ngai kafe sivi na kodesevoir yete opesi ngai mbote ngai na ndimi ekomi lisusu tobina na yo na mizika oke ngai na boya te Yannick Bongondo zoka oluki ngai makango wana nde jamais osiliseli ngai maloba na moloko miyuda otangeli ngai batrese nyonso epai osalaka na ya lokuta okomi nde kobinisanga na contretemps tika mindondo tika tikelanga mindondo nayaki kobina tikanga nasepela Basiliko yaka tobina na Kongo esengo yaka tobina o ilume yaka tobina o ebadilu yambula yakina kwame engelu yambula yakina oke jaze mizika oke jaze tonda sentiment oh mama oh tunaka naino liboso ya kosala likambo mwana yo bangaka pe makambo naye kobina naye kosepelisa nzoto pampanyo nazali mwasi ya bato
ya ngai kitoko réserve na molongani na ngai kafero sivi na kodesevoir yete opesi ngai mbote ngai na ndimi ekomi lisusu tobina na yo na mizika okenga na boya te oluki ngai makango wana nde jamais. Aïe aïe aïe, non, ça mérite quand même des acclamations parce que la composition oyo bina nanga na respect oke bandeliti suka il a te chéri yaka bambanga yako lianga bambanga yako ça. Mais c'est quelle éducation tout le monde peut savoir na biso bena lelo basilico composition oyo eza ya ntesa d'alias yo ibikara ça dit groupe na njimbe uti na mutu tiki na refrain ils ont balana suka donc voilà message eza benda donc moi makasi quoi lelo mo ofani anda gogi mo na mozemba pena yako lianga bambanga yako. Et toi, un parent, tu es là. Hein? Tu vois, moi, je suis pas hypocrite. Na beta banzembo bansen succès oyo. Et ça va conseil parce que banzembo bando yemba au sentir que non. Moi na gola banzembo PCP conscience et apporter peu en plus. Parce que biso le de tembo, ça dit quoi musique qui kala. Bat bando ça longo za non passion. Au mona, le lo ba koti business na ta musique. C'est-à-dire business ngo ya tam de tenga kaku le roi et les réseaux sociaux comment nango et oté kama pour entrer à se rendre compte que faut éduquer masse muto se rendre compte que batu bayoka musique wana muto yoka ngo parents go vendre dimanche nanda kwa che musique au mona ba tenir compte na wana te nyanga na yeba mo na mitu na soki bazaka na ba parents pe question na mitu na ngo parce que tango yemba et là, on m'a dit que c'est pas mérité respect plus. Vas-y, Hugo. Ça t'arrive aussi de fois que si Dieu n'a pas balé qui en a bengio ko beti la bango ko accompagner bango. La condition le c'est ba bengi na zuka rambo na beti petit. Bon guitare bon ce que qui banzembo na ba biloko na kati. Bon le lobso to ba mon attend. Donc guitare beta bêtise. Te guitare beta bêtise. Malo bande message au PC des bêtises sans si résalit fait la gueule. Comment c'est que tu as PC par Colos na na beti bon ça guitare beti on peut travailler un super gros babé bandé ni koto gros babé vete tikra biso boy ou abino télé yo beta grande to bingi donc il est là donc voilà yo ça dato suka muke na OK na zu muke na nga mais kati na oba moi pas si master nga peksa na beta rabilo ko la mélanger Victor Matoine na trop ça la ndenge Victor Matoine na la voilà merci d'abord on ba kilo ya ki déjà Victor Matola. Tout ça qui n'a pas basilico. Ah basilico, on a fondé la vie. On fondé maintenant Victor en live. Mais basilico c'est kilo naïf tonton Victor. Très bien joué quoi. Très bien joué. À longue des varices, mon ami personnel. Voilà. Ton goût Patrick Chiba me parle de Victor Matola. Ça va net au Galagi donc voilà. Eh basilico voilà. On continue avec notre sélection. Yabarumba, je crois que Togo Javier Djoski qui aime beaucoup. Voilà. Missile. Voilà. C'est pour faire plaisir au pasteur Clovis au film par na maman Doris au film par Festo Lady, un couplement royal. Titoko Elvin Louemi. Voilà. Et pas pasteur Clovis film pardon, merci. Pour les comas qui déjà donc. Yamo quand il est d'une manière agréable dans l'oreille. Donc merci. Donc Nzamba Pambola. Abaxelo et Belé. Donc pour me soucier quoi. Voilà, Madame Rachel Opindi Genso na Luanda, na pesio mbote Rachel Opindi moi c'est bon zami makasi. Voilà, na pesio mbote. Missile, c'est parti. Eka business. Bolingo maladi dike ezanga nango dokotolo koboya te noki na kokufa e simba ngai na loboko ya mobali ye lamu maladi dike ezanga nango dokotolo koboya te noki na kokufa e simba ngai na loboko ya mobali ye PDG Edo Kabam
Edo Kambale. Bolingo na pesa na yo ezali ya kobatelama motema ya mwana motoro eboya bapasi ya lamu ndenge ngai nalingi yo linganga sherie tomipesa tolingana wana nde kimia Tanya Kuyitila Bolingo maladie du cœur ezanga nango dokotolo koboya te noki na kokufa simba ngai na loboko ya mobali ye l'amour maladie du cœur ezanga nango dokotolo koboya te noki na kokufa simba ngai na loboko ya mobali ye ye mama ye mama yeah mama yeah mama nakufa mama nakufa mama naruka kisi simba ngai te naruka monganga boye nawe mama. Voilà.